maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le... Hello la famille, bonjour la famille, joyeux Noël et meilleur vœu na ba client na biso nyonso. Et awa toye kota la chantier Oyo, ils ont un projet moro ya bien, mais ndeto lobara toujours l'homme propose, Dieu dispose et propriétaire azaki na posa ya côté Kayango. Yango bomoni lelo tokitaki sur terrain pour présenter bino parcelle Oyo. Donc en fait, ils ont chantier, tokota na kati tokolakisa. Oyo eza na dimension il y a 15 mètres x 9,5 avec servitude de 3 mètres. Nous avons un mur, il y a 6K. Donc, awa tokoti, takati, bon, un mur, il y a le quoi kopola parce que Mboula ces derniers temps est bêti moi mingi. Donc, bah, mur, bon, la place moussouza sec, la place moussouza un peu mouillé. Donc, ndako oyo, ils ont un projet à 3 chambres. On a un salon, salle à manger. Et tokoti sko na cuisine. Donc, cuisine, il y a une cuisine, il y a 2 portes. Il y a sorti direct libanda pour la véranda libanda, kolamba, et puis kokota na kati pour la salle à manger. Et awa tokoti na couloir pour la première toilette, où il y a toilette yabana. Donc, toilette yabana, toilette visiteur, tout là. Il y a awa, bomona. Donc, ndako oyo etongamaki vraiment na ba norme, à ton chambre de parents avec toilette. Ndako oyo bandeko tongama na ba norme parce que mutatongi yango yemoko aza architecte et ba ingénieur na ye balandela ki musala ki toko bomo na construction eza vraiment bien et akomaki déjà na niveau ya lento. Donc lento déjà yango wana oyo tobengaka en d'autres termes ceinture. Donc oyo eza deuxième chambre, chambre toujours pour enfants. Et awa dans l'entrée de jeu, dans le déjà que tout ça, dans les plus beaux quartiers et secteur Yamongafula. Donc awa tout ça dans la commune Yamongafula, dans le quartier CPA Mouchi, dans la localité Mboudi. Donc tout ça musikate na Makadam. Terubi malbanda to relaxabi environnement boromona boko CP là. Donc awa ndena le baki tout ça. Dans le chantier Abisso, il y a 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, la toilette pour travailler les alibanda. Ils ont un véranda. Véranda Abisso, il y a un goyo. Ndako oyo, ils ont un projet na yango ezali. O el ngamona plan to maquette, il y a plan ezali. Donc entrée yango mur séparateur et yango wana ti awa. Ils ont 3 mètres pour l'entrée. Et anyoso ils ont comme parking orobima. Donc hangar oyo batol erobima, erolongwa. Parce que basala ki yango pona ko bomba ba matériaux ya construction. Wana to maintenant likolo to mona. Wana awa to zui moi vie ya likolo pona ko profiter pe ko lakisa quartier ndenge ezali. To lo bara toujours erozolo ko somba lupango fo yeba oko fanda na banani, oko zala entouré na banani, ça fait aussi du bien. Wana to mona si ma on ezalo kwa moi cité et environnement eza nangam beaucoup neza avenue. Oyo le lupango oyo ezalaki lupango ya monene ba morcela ki bomona ba voisin pe batongi ba mur ba voisin pe bazo tonga ndenge ezalaka toujours to na via ciment awa to na vie ya ciment bozomona même ba colonne même ba ceinture eza très propre. Donc awa eloko etikalizaka komata des briques ou soit 3 lignes à briques et puis kobeta charpente kobeta batol. Donc environnement eza très bien, lupango eza bien construit. Donc, Bache Ango, on a pris à $60,000 à discuter. Donc, propriétaire, Azan pour ça, Mbongo, le pan au c'est là bas calculer de tout ça là qui peut nous aussi ça Ango. Donc, ils ont déjà avec $5,000, Maramia sur Sidi. Donc, ils ont mis séparataire et ndenge batonga ki ndako oyo ils ont la possibilité à rebaluka ndako mobimba ndeto baluka boy. Donc, to baluka lupango mobimba. Capacité de batika ba 1 mètre partout pour na kobaluka lupangu mo bimba.
donc wana tolakisi na kati tokoluka mpe tobima libanda bandeko nyonso bamona environnement tolobi lupangu eza bon tobima na libanda voilà awa eza avenue eza plat eza mosika te na makadam donc lupangu oyo tolobi batiango $60,000 à discuter na niveau oyo ezali donc oyo nyonso kozala intéressé yeba toujours ndenge ya kosolola awa toza na makadam oyo tobengaka makadam ya mbudi donc makadam oyo euti saut de mouton euti magasin saut de mouton eketi na mbudi support. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup, bye bye.